me marier. Moi c'est diacre. Moi c'est diacre dans l'église. Diacre ne mutu au gérer na mbongo na matu tout et ça na maboko on peut diacre salaka. Bon. Oh, c'est diacre, un frère vraiment honnête papa parce que ça 50 ans juste. Moi c'est 32 ans. Mais baboti bana 5. Eh. 6e zemi ya pasteur. 6e mois na zemi ya pasteur. Pasteur titulaire Bazana bana 5. Abimila moi c'est diacre. Ce que pasteur a convaincre sœur à partir à un saint baiser parce que j'ai eu le temps de parler avec la sœur. Donc trouble moko qui ya sakanate. Ba keti na église, ba bouke église. Oui ba donc église est koufi. Ba donc na vision que ba suis église tout pasteur Akibenda, Akimi, pasteur Akimi. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Bandeko bosunganga yango eye. Na bike bande ko zela ngomwe belé pona ko ba suite ya be monsieur te koleka. Bozali belé botali biso na mokili mobimba na pesi mino mbote partout bozali. Merci na équipe mobimba ya Josué Lokamba télévision ainsi que na nouvelle tendance télévision. Merci na bino so bolingaka biso. Côté kuna seconde d'hiver, Kalaté Bomona et Zongeli, il y a Pasteur John ainsi que le Kalaté Awawa en octobre, nous sommes mois d'octobre Awawa, Tozolanda Sikoyo, série, il y a Pasteur John Yemuro Oyan Église même, mission évangélique Maranatha, pour Nakoya, co-exposer. Kopé sabato lengi pe côté abato natoli pe ya pété o ya zala kanango déjà to kopé samino ba date Kalaté awa merci à vous merci na Joyce merci na Josué et voilà de l'autre côté équipe na biso ya Makasi ya nouvelle tendance télévision merci à vous merci également na Gédéon merci na Jordan Panzou, merci à l'un des mes sincères condoléances. On ne cessons jamais de le dire. Voilà, il vient de perdre son petit frère depuis Brazzaville. Alors, Bazo Lukape, Kor, il y a des conabiso depuis Dinden, Ama, et Zomo, Nana Karaté. Alors, Nzamba Sungabiso, Nzotoane Bimapo, Naropé, sa programme, Yamatanga, Nengo Gozala. Banerobo Sunganga, et sa émission Oyoyo, et sa histoire. Vous avez des histoires, vous avez Babiloko Bobomba et les Kana Mikolo, to eza récemment Awawa. Bozoko ko ozo solution te, Banekobo Sunganga ezawana avec l'homme de Dieu, évangéliste Josué Lokamba Kundi. À partir nango wana, nde ezotinda ete biso to solution na makambo onyo sotokuta na nango. Merci na bato nyonso o botinda ba histoire, merci na ba o pe bokanisa ka kopesa sa solution na makambo ekomela biso. Tozaki na lisolo ya papa asiente mwasi ya mwana nayi. Moi na lobby en tout cas so akuta na papa ko bomai kuti na mama bayokani babi fo bateka lupango eza na Selemba wana lupango kitoko so bateka ngo eza pas moins de 100 000 $. Mais nini comment parce que papa kende kuna bayoki mutute suite ezala kité alors photos za suite wana et puis toza sko li solo ya motuya oyo place to kofanela eza surprise o to pesa bino ngamona yoki ngo suite ya mutete telemaki. L'homme de Dieu, la paix Mbote. Mbote, frère Brad. Bonne santé. Santé, très bien, Angola Nzambe. Vraiment. Bonne église même, monsieur évangélique Maranatha. Yango est très bien. Vraiment. Babi Kalaté Awa, tu as une série à Pasteur John. Ah oui, d'abord, mes condoléances, c'est pas na le prophète à l'Indele. Voilà. Et puis Nzambe a fortifié, et puis Nzambe s'est manifesté pour na corps et Aleki, et puis Namba Matanga et tout. Vraiment. Vraiment, toujours compatir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, pour le pasteur John, oui, toujours ça le programme pour tout fixer la date, mais à la vers fin du mois, il y a mois où il est. Ah d'accord. D'accord. Comme ça, on a un jour, on a une date, on a annoncé bino, et puis
le révérend pasteur John Toli a pété à kokita na église même voilà on a travaillé parce que ngana tout na papa moko OK génération ni ka futa c'est ni ka futa voilà voilà nzamba jaloko merci beaucoup l'homme de Dieu bandeko bosunganga ya ngwana des problèmes place to fani solution est-ce que Zwami solution Zwami babomi papa T papa a utilisé qui moi sagesse OK akimi na famille à maman donc la famille à moi sinaé oh bon moi sinaé papa ya moi na maman ya moi sinaé bazalti vivant bazali loin bazali nde akimi na famille à moi sinaé bazana kitambo Jamaïque ah oui nde akimi kuna kota cimetière akekuna fukami ya mileli alobi vérité abi na kufi na gafe so bo kluwenga bo so bo limbisa nga vraiment tala likam na sali eza boy vraiment nazalaki tenté vraiment naza yelo comme souté bobikisa ngai nga na yawa pona bo pesa kimia na ndako bazwi pe likambango ali kaka yemoko papa akepe na famille ya yemoko baza na kaluka agero funda na kaluka et pas famille na yemoko propre bakepe kuna ale alobi pe vérité consort nde les deux familles basangani ale babengi nga OK po bayaki tina ndako basoli na mama basoli pe na nini ale nde babte oyo il faut pasteur aza nde na ye mais papa azalaki te basto sololi sans papa mais to umela ke zwa kita OK ti na tei leki mwana on bengi leki mais mwana na bango ya mobali na teye et tout na tei mamati pona koluka moyen ya ko convaincre ko calmer et puis to sangani to sololi nde baye ko benga papa abi yakawa sikoyo zwa même moto place oza yaka oh non ndenge ba okana dobi yaka biso to bengi yaka nde aye mais moi na déjà zalaki chaud vraiment mais ayokele kanga OK nde basololi papa fukami asengi bolimbisi afuti bamandi ya coutume ngana autorisé ka futa bamandi parce que eza bon OK afuti bamandi ya coutume la famille ya mama famille na yemoko afuti pe nani mama afuti pe le nani no bengi leki mais Cédric afuti pe ya amande et puis azui $250 apesi ngai apesi yo OK bon pour que nous ensemble nde bapesi nga parole bon awa toza likambo te pasteur yo zwa parole et na jipe parole tofukamisana na biso nyonso tobondeli mpo na ye tout esili conclusion oyo famille baza wana nga na bimi kokimi ekoti ngai makambo na ngai esuki awa mpo na mwasi wana na décision nakoki kozwa te et puis mono yakozongela lisusu te oui aza esu mwasi awa te nde famille bazwi décision ke zemi wana fo balongola OK pour papa ndimaki ke soki azwa na charge azwa charge mais babi pas question il fait long tozoki ne tikuna na famille wana soki mbongo soki ni topesa toke pas médecin même na l'état topesa tokosolola na l'état ke zemi oyo aza mwasi ya mwana biso famille toyokani tolongola ngo mpo mwana akobotama te OK là ngana zate bandimi pe basali pe lettre esili bakela ndenge na bon ngana zongi na voilà conclusion mais oza contre balongola zemi to te ngana contre avortement oui nakoko participer kuna te wana tiki famille ngana tiki bino mobosa makambo na bino wana etalinga te esili nakenanga voilà très bien surprise ce ya lelo brad epesi nga pasi na motema pe na mawa Romains chapitre 16 verset 16 à 18. Romains, il y a un peu de temps. J'en ai pu s'en aller dans frère. Bon, on a aucun net silika. Mais, problème était dans le Romains chapitre 16, verset 16 à 18. 16 à 18. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Saluez-vous les uns les autres par un baiser. Toutes les églises. Place pasteur qui au quoi il s'amende en one. Pour ni la verse.
Saluez-vous les uns, hein, les autres. Pour na solina maman yo. Maman parce que allez le jeune. Azano jeune, 32 ans. 32 ans. Azani nani. Mobali ndé mutazana 50 ans juste. Mobali na. Bandela. Saluez-vous. Bon pesa na bambote. Les uns les autres. Ba moko na ba mususu. Par un saint baiser. Un saint baiser. Un saint baiser zalande ngine. Ils en a baiser ya trahison. Ils en a baiser d'amour. Ils en a un saint baiser. Hein? Ba baiser, non ya côté ya mukolo musuka si baiser nga pe no baiser. Si baiser ya trahison pe za Jésus za teka Yesu na baiser ni. Baiser pe ya bénédiction zali. Yango zo na Genèse chapitre 27. Baiser on sait que ça fait ça. Oui, il y a salaga mbunzu na mbunzu. Kasi yango na zolo bezali. Ah, est-ce que pasteur c'est bezali? Continuons si ça version comme ça na. Ah oui, je vous exhorte. Na lendi sibino. Frère, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales. Au préjudice, na bato so bazo créer ba division na ba famille, na ba église, ba créer ba scandale. Salantation na bango, oui. Voilà. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Oui. Éloignez-vous d'eux. Qui m'a bato bongo? Omoni pasteur, aye pona apanzaka famille, apanzaka bandini tu. Qui m'a ye bolongwa boki m'a ye. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Mais leur propre et par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Brad, ce qui n'a pas ces versets parce que nous là oyo papa pasteur azo jouer la kabasi na église. Na bi basi parce que na pas information nyonso. Asili si ba protocole pont. Na basi à bateau s'il vous plaît. Pont. Yé na église. Ndenge za la question qui culte sili. Après ça quand même communiquer to pesa na un CBZ. Moi l'église en web. Nangaba. Nabotanga nini Nangaba. Un CBZ. C'est biblique. Attends verset. Yo bible un CBZ parce que pesa. Pesa. Soit kangi mo sabat. Soit ka moni mo mouvement batobota la pesa na litama gauche na litama droite. Soit ka pesi côté bas ou ka na munoko. Moins. Pesi yo. Saint baiser. Yango apambolio. Siko soki ke akufi nini? Okoti na bureau. Saint baiser na baluki. Et comme bidam, un saint baiser, yaka un saint baiser au pesi ou aller na munoko. Asa kota ser musu ser wana ko nazo. Asa telo lemu. Point. Aboto. Oh papa. Oh, un saint baiser. Yo zana bolingo na motema te. Un saint baiser. Pasteur. Deuxième fois, à convaincre na parole ya flatteuse. Ndenge banda ki pona ser. Okay. Donc, azos a séduire na ba parole moko ya pasteur a séduire au protocole. Basser. C'est un gars qui ne protocole té. Ah OK. Anega. Aza mondimi mais à travers na comité ba maman. OK. Na comité ba maman ya zali. OK. Aza na kati. Aza active. Moi suivi évangélisation, banini intercession, banini bon, na côté ba maman aza active. Aza bien mobile ni. Aza na mobile aza diacre en église. Ya pasteur. Batia puis maboko comme diacre. Pasteur titulaire Bazana bana 5. Abimina moi c'est diacre. Ce qu'on pasteur à convaincre sœur à partir à un saint baiser parce que j'ai eu le temps de parler avec la sœur. À convaincre na un saint baiser. Ti saint baiser et commis saint baiser. Saint baiser et commis kolia na mbanga. Saint baiser et ken elongwe na mbanga et kiti tik et ken na Afrique du Sud. Voilà. Nde boti siko mbuma. Femme mariée. Moi c'est diacre. Moi c'est diacre l'église. Diacre ne mutua au gérer na mbongo na matutu et ça na maboko ne peut diacre salaka. Bon. C'est diacre un frère vraiment honnête papa parce que ça 50 ans juste. Moi c'est 32 ans. Mais baboti bana 5. Sixième zemi ya pasteur. Sixième mois na j'ai ma pasteur. Titulaire.
Qu'est-ce qui s'est passé? Soupçon et banda kobima. Oh, c'est un côté na bureau, mais ils allaient na nini, mais ah ou melikuna, c'est comme si moi ba cri, moi ba mouvement. Tout le monde est bien té. Dit bah comment ils vont kobima na bango? Tu es na église non? Si na bureau pasteur. Na bureau pasteur kasi. Maman. Ba soupçon. Après frère moko azayi montard. Akeno tika mutu moko na veni moko kana ngaba kotsa ba nini. Nde place tika mutu anzo ko mutu ango akende kine na flat. Eza flat. Amoni pasteur Nasser wana bazobima. Il fallait bazwa moto. Yesu alata ki casque. Ba hotel sa moto ndoka mondi frère ya église. Azala? Oui wa. Telemi tango siko ba pusani nde bonjour papa. Atalo héritier. Et ça bon tout tala mutu moka mais otika bisona noni donc et puis si bien té. Ba matipe amazi bango. Tika biso ndiao. Parce que nde akitisi bango. Aki frère bi père manana nini donc frango pe aye koloba. Et si nous sous bamoni bango kisiko place mususu et comme makambo zolo na zolo ba eza mobali na ye muta obeta lisolo aozwa ba nouvelle ona autuna ser hello côté nini to frère na zalo kuta oh mais amemi bino tina moto bobimi na hôtel hôtel biso kenene kotala mutu nini tout pendant suivi évangélisation nini sikoyo ya zubiso ay bo yo mosia mutu bo matana pasteur moto moko vraiment donc babilo Marcelo le bagi ngobe sima ya batu yo ko matelongo sima voilà faut quand même discipliner ça bon frère lokola azali mutu moko alobaka te alobaka te azana douceur ye papa ya ope batsaki diak a mérité place na diak OK voilà vraiment aza honnête abanga ka penza ye papa ngwana OK papa Baudouin natanga kombo na ye sikoyo papa Baudouin akomo sambela sikobi non comprendre mais moi si qu'est-ce qui s'est passé moi ça communauté moi koboya ba rapport sexuel na mobali OK yozo koselanga makambo zela nini tout moi ça azoka asilikeli mobali alingi so funga badi mobali pe sikoyo atomboki pe moi ça asilikeli mobali pe asilikeli pe moi si voilà allez salike rapport sexuel et katani on comprend ce qu'il y a basali na lobaka presque 4 mois basimba na kati moi ça là na mbeto mais mobali na kanda ala na salon OK nde et continuer bongo après mais mobali ko yebisa pasteur dans le sens que non moi maman a servinga li susute boy ba raison ka moi ba reproche ndenge zalaka tout mais akangela ngai makolo akomita musa lati jean to lala lati jean to nini bon ngai pe na tombokele mais na mona ka changer te na kwa na salon bo citation ezoko déranger nga mingi bon tala yango na ye pono sola na ye tout na okoka na nga bongo te il faut tozonga ndenge tozala nzoka ser aza déjà na zemi ba meki kolongola esimbite kolongola esimbite ba ke pas médecin médecin peut ça libre tout ici ça va akebo et résister que longwa kité zemi boy balé pasteur $200 à pesa kuna alors zemi et boy pasteur sikoyo oui ça va na kusolola soy pas solola ke so pende nini nzoka pasteur solola te équation na mutu na ye nde ser tango ils ont un certain dimanche mobali na ye bon asa s'apprêter pour na akende ye moi si aza un peu fatigué ba indice lokola ya zemi bon mobali ayebi déjà moi si nende bazala so bandi zemi bani tout mobali a remarqué que non c'est comme si ça ne va pas ngana lukanzela réconciliation mais non mon lokola moi bien tendeng ni dimanche mobali nga kende il faut na kende prière mais non mon clarté mais yo ozobela on a aucun tout bien t'habiter lokola mosi asubaka na po mobali habite ngai fona ibe loko na tongo na dimanche mobali akeka na po ya mosi azwi molangi ya nini atima masubale
abimi ake nzoka ake na dispensaire ake tala test ate zemi examen ba 3 mois mobali ay bon ake na prière ake prière ba sambelité sili retour ayena résultat abi yo zana zemi les zemi les a 3 mois yo moninga zami mama ozana zemi toki hôpital abi nga okende te omenga hôpital abi okokende ngai na moni ozana zemi yo moninga na zemi mama kelele abi jamais soki te na obenga famille na yo nani tuba ya tie grosse aboy abi alaxe preuve abi tala nazwaki masuba na yo na tongo tango subi obimbi nga nazwi yango na tie na uto sala examen test yango na hôpital yango ozana zemi 3 moi si nien akokoloba te abi so tie tembe toke siko ou na benga les deux familles na ngana yo ba yao ay okoloba kolozemi au moins siko problème nde bandi wana okoloba kolozemi ay okoloba kolozemi ay famille baye na ya ye mobali na ya mosiale ah trouble bon donc pression yo sakana teti moi ça cédé ote bozana loba zemi eza ya papa pasteur Brad. Brad. Donc, terrible. Bon. Donc, trouble moko qui y a sakanate. Ba ke ti na église, ba bouke église. Boy ba donc église est koufi. Ba et pas donc na biso ke ba zu église tout pasteur Akimi Benda, Akimi. Pasteur Akimi. Ake fanda kotia ba soki mitendi et pas ndeko na. Donc maman pasteur bon bavana na bango bavana na lemba. Maman pasteur atikali na lupango. Koto église na ba instrument tout donc trouble moko ya sakanate. Wana likamundenge lekaki. Voilà. Na vite so comprendre. Et lekaka bongo nga na yende na sima. Oine ko apprendre nyo. Na sima. Nde baluki surtout pasteur andimi yango. Keza ya ye. Après moi na paye après 6 mois moi na ye ko botama. Baluka ki ba geler yango. Dans le sens que total parce que abala moi c'est légalement. OK. Total moi na botama photocopie à pasteur non eza sans kolonga pasteur apesi kombo. Pasteur apesi kombo. Apesi kombo. Photocopie à pasteur sans kolonga sans kobakis. Na bisio. Deuxième trouble ndé yon. Trouble ça pour pasteur, il paraît que à keno fungo l'église na veni Kisangani. Po oya liboso ezalaki na 15. Ah donc ndenge ekufiguna akofungola mususu. Ndaki ofungola mususu. Ba eso panza. Tango mwana bota pe apesi kombo ndé trouble ba landi eti kuna ndeko ba trouble panjango lisusu. Kabi aza isu pasteur était rien. Donc ba pandi donc ekufi pour la deuxième fois ndé yangwana. Ndé sikoyo trouble na oye ye ya deuxième vague. Deuxième vague corona. Deuxième vague à corona. Ndé sikoyo likambe combien de biso. Ah, siko moi ça zabi. Moi si déjà va zonge pa na ba. Bongo diakre. Diakre tikali na ndako. Na bana 5. Et moi si na mwana na ba ke sikoyo na famille na ye, aza na famille na ye. Diakre tikali. Sikoyo diakre azubi asala nini. Na minute oyo. Akene une église nini. Aza dégoûté déjà na makambwango. Mais kondima na ye, azaka no kondima ke akoko cédete, akopengwa pété. Ça c'est un. So moi si na ye, ba boya li talinga moi si. Nani? Diakre. Diakre linga sentir te. Alinga da sentir. Te na moi si on na ban, na mwana wana. Bakeni. À part bano baza papa na papa na bien. Bango nyonso photocopie ka papa. Moko wana level ya kaka moko wana nde papa azane mwindu. Bana nyonso bazwaye. Yo wana pembe na tout na forme mutu na tout. Papa pasteur. Papa pasteur moka wangani te. Andimi lebe. Andimi ya obie zanga. Kombo apesi pe kombo. Mwasi ake ngala opana bango. Papa dia kabi na sala nini na situation. Ko simba église ngai kutu na simba église te bande ko na ye. Bon petit frère pasteur à mettre. OK.
bengi batumazina toujours donc kuna ezali somdo so miki okokwet aza yoka poitrine yoka ni tout abengi dojo bakiteli kuna donc terrible na première vague na deuxième vague ka maître on a récupéré instrument nyoso église akela ah babi ndenga récupérer ki afungoli maison ya ko Louise ba instrument yo ya ko meka ya récupérer comme instrument à zéro deux fois kuna ba instrument ba zakite pasa bandeka afungoli bana malembe ko louer ba instrument ko louer mais ba kiti ba cher tout na ba tole tout ekei ya ko pikola ba jouer ngobeke bon sikoyo na minute oyo pasteur alobi asala nini pasteur wa asala nini nakutani naye pasteur yemo titulaire nakutani naye bapesanga numéro ka mwasi wana mutapesa numéro pona soina mwasi yemo ta expliquer ngai à partir ba baiser ba tout ainsi de suite na bengie tokutani quelque part na yolo to sololi abi oui nako wanga na zemite mwasi na lingaki ye penza et puis yango pe nako wanga na te charge ya mwana ezala ye na kondima kosala et tout siko na minute na sala nini po mwasi ngana ya ndako aolingo sentir ngate ngana kima kindako atika na ndako mais ye mama ngabo pesa nga adresse na ke ti na lemba na kutani na mama zolela abi en tout cas trop c'est trop ezamba la libosote et ba pasteur abi abani musala ni wana ya kusala kabongo mingi okay mwena lobezate na kanga ya kukanga na bunda ya kubunda na funda ya kufunda ainsi de suite tout mais oyo eza dernier épisode na habité en tout cas afanda ka kuna asala vine kuna nga tikala na bana to ko évoluer kaka bon en tout cas 2 minutes au sala pasteur problème n'est ça que maman limbisa moi sina ndako bon oyo il faut tika vite wana na koko sote na utikete po akufeli ngai voilà parce que vous allo bango abi akufeli ngai ngana utikete na za charge na ye na supporter siko na sala nini na idea ndaku na ndaku musoso kasi akomi na idea nda pesi ajo siko ngana sala nini na minute oyo c'est toi idée bo idée kasi abi bazinde ko aza deuxième femme voilà papa diak na bisi mo ko za la précédé bondela nzambe na pesi prière asala lelo nzini lelo mardi toza samedi ok musala te samedi tokutana naye pona na sambela pona ye comme ça na orienté nzamba loba ake sambela na église nini c'est ça en dehors de ça na bise afanda nano comme ça nzamba osunga pona mwasi oya ko bala à s'organiser oya ko lingaye na bana 5 c'est ça comme ça voilà mais orienté église nini ya ko sambela ainsi de chemin alande sur pasteur wana te alande sur pe motion wana pété aki pété pour ce gâté nini voilà puisque abi atala ki tension et m'a dit na 18 yem tazane na tension tension 18 déjà mabe déjà ngabi soki obandi ke o baba kisi otika la tension libela on a passé prière à ça la porte bon de la tension quand même kita na calmer moral na ye et tout soko bande ko bosunga ngai ngana suki awa to sala nini ba commentaire na bino ba suggestion na bino ba appel na bino to ba message ba nini ezo sala bien makasi très bien nakuta na mutu te osenga mbongo OK c'est oya senga ka mbongo wana ngamo na pesa ke siko azo évoluer auto yelanga parfum mususu na monte ka parfum na changement penza ya makasi penza OK mais akangi makolone penza moi c'est kitoko yende pondérant ah oui ba o déranger mingi mais pardon na fa na papa ngabe fanda na pour ça meki aboti so ameki aboti ya za pondesi aboti tonga aboti poko mais lobi ayaki prière na église ayaki ngai pour la monnaie so za la kana ngana na kisoyi dimanche na monnaie dimanche na ya keba ko déranger to comme la suka Cécilie merci beaucoup numéro de téléphone oyo nyonso ako aye penza do oyebi ke amosi kitoko alati foulard penza loka ba mamelo akangi foulard ne bien tout na jipe neti ya awa nani tout aye la saloni osalinga loko te monsieur Silikas ngana oya ka dimanche numéro de téléphone la mutu nyonso oyo alingi pa bala ye abengi nga voilà boye pala oyo aluka bala ye
ba prêtre basé belé. Na oluka bino dimanche na kanye photo. Oyo mobile obotaka te. Ye moi c'est aza pondeza ko botelo bana déjà. Ya bien ya kitoko pas moi kitoko makasi. Kasi. Oh. Eza na batu ba luka bana. Undimi pena wa adopter même dans bano yo basana yo anesi. Mais moi moi kaza parisien. Parisien aujourd'hui. Parisien aujourd'hui. Et on récupère mon nom. Yo bon t'arrêter. Ponezi ya zale. Azali. Mais kati na nkolo. On lui rend téléphone. On commence à me lien pasteur John. Et c'est Sili. Tout est si kamoko. Voilà. Mutu na mutaza na paramètre. Ah paramètre. En tout cas, on a seulement contacté papa pour une histoire to aide. Soki ozali na histoire na yo. Benga yebisangai to ko solola. Voilà. Soko lobito camoufler kombo to camoufler. Voilà. To ko zelo solution. Moralement, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Yango nde bande ko bosunga ngai zoki na cadre. Et puis boye baké bientôt. Donc au courant de la semaine peut-être bonsoir. Deuxième volume ya bande ko bosunga nga. Wana to benga ngo manteau et lata elonga sika ya bande ko bosunga ngai eza surprise. Donc bande ko bosunga nga oyo bozo ke za version 1. Alors deuxième version nango zoya kalaté na bike na équipe mobimba ya je suis le Kamba télévision bon mon nango ndenge to travailler ngo merci beaucoup merci na bino nyonso oyo bozili baku ya Olanda biso merci na Joyce pour yonde muto réaliser bande ko bosunga ngai voilà merci na bino papa numéro de téléphone abato nyonso azili baku numéro nanga téléphone ezali plus 243 89 91 91 lisusu 055 donc plus 243 9 98 17 18 54. Ok, voilà. Voilà so bobengi, so bozuete, botiki message. Surtout quand tu message wana. Et puis so tiki message et comme on a rappelé te, banela so comment pour message sont à l'école pour message p et ça va tellement belé. Merci papa. Toi aussi la bise mission mon collègue. Merci beaucoup Nzamba Pambola. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Envoyez, n'hésitez pas nous sommes le roi sujet, suggestion pour que tout le monde foule les sous portez-vous bien, au revoir. Au revoir. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. On c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mela, boyawa, bobenga pena alendele, un numéro naé pour bobenga pour boze local. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Neba umususu mela yango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte et l'ongolango. À l'un des mikolo somme,
N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na anti poison oyo pe anti poison. Donc benga lendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poison. Donc, toujours, vous allez nanti, na ndengana nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.